Mbote na libota mobimba ya ana ne Kongo. Kuna nzaya mvimba, kuna nzaya mvimba, kimbote kieni. Bande kuna ngai mbote na bino ya mingi. Eli ni sangai. Programu ya lelo tokolobela to eclairci ba makambo ya mike. Yo kana nje mboyo. Rubrique ya lelo. Makonda mbuta ubaba. Imono ndio yo makonda mbuta ubaba. Domingo jivete pele. Mama Mimi Chamindele Ngemona avo Makonda mbuta. Ngemona avo Domingo betokele kuna Belgica. Makonda mbuta. Imono njoyo. Makonda mbuta lubaba imono njoyo. Mbuta kuko kalaye nzimbu. Ukalaye hati. Nakalaye nzimbu nakonde hati. Nzimbu za ukazina mfunuko. Mono kanda diama mbwidi mfunu. Izola nge mono. Maibanga Makonda mbuta lubaba mwandi yoyo. Ini andi yoyo. Ini andi yoyo. Iwanga mwana ye. Makonda mbuta lubaba yandi ndio. Imono ndio makonda mbuta. Oyene Kongo. Okala yatu. Numkona babiri nange. Mkona babiri nange nzenza lokotise mukanda. Mono na poka boa. Waka ikulu kuwaga mo. Maipo bange mono batoko lubange pasi. Kaluzola ako. Luto puli maladi malaw. Nani mona bondi mutu kili nangi kuganda. Mutu osikila. Konono molende. Waka ikulu kuwaga mo. Njona mona bobidia kako. Na ngabo keza kandonde nwa. Nalundonde nwa tata kibobidia kako. Panya manketo zingila nge gu Fransa. Otuke kusulu osotoka. Yope, osamu nongo minge. Kadi ambuko, monongini nange nwa. Funzabe ka panike nwa. Enge ulonde le nwa. Bongedia ka nwa bandika. Lombiko kalonde ndo totalo bange lumbu kumi boku kubwafuna nzala ko kuditanda ngemoto oza monoko mingi alonde ngeye obanga lumbu kumi boku bwafuna nzala ko oza monoko mingi ibopiko. Elifuza kakukamba bunu wakapene luna. Makulu kibobiko. Baba yiboba mo. Ngwalu kungwa. Makonda mbuta luwanga. Imoni. Iyandi ndioyo. Imono ndioyo.
Utiri wana kungujani di mwanga ene wani. Tika nanu na pema nanu pangya mapebele kosi yandivo mwana kosi. No yandi kutivo kosi gwani. Mwana kosi. Ntegelo kosi. Tumvulu kosi. Wamono ikala mwana ikala tumvulu ikala kosi ngini nanga. Mais lelo oyo na décidé na loba na lingala. Pona eko comprendre que non tangu na loba na Kikongo ki ala kubila kuna Irlande. Mususu na lobaka batu bayoka ka oyo bana munoko. Mais munoko oyo bimisi bango ba comprendre na yango te. Na meka loba na lingala tangu mususu wafumu tambe ko bako bandike nzevu ze masangu. Tangu mususu bako comprendre soki na lobe na lingala. Mais nako meka ko limbola nzevu manu Santos. Mama Zwana Santos mulanda ini nanga. Nzevu manu ngombo masibi mulanda keina. Manu Zola Molei manu lelo nako tanga kombolo na kati. Manu tango landa video nako tanga kombo na yo na kati. Parce que équipe fouetete bila kene kato mona buka tatike mono e mono ngina ngi mutu manu nakotanga komo ya vie Salomo manu Zola Molei manu mbutama lemvuka natangi kombo na yo nakoloba na lisolo ya vie Salomo te. Parce que si on a le soleil avec Salomon, n'a pas bon on a pas aller comme musus, pas tout le musus. On parle comme avec Salomon. Manu, on mvonde kwama. Oh, na Monica ka menace. Oh, na la muki na tongo na kina musala ka beaucoup de fil. Na kina salle de bain. Ah, bon. Tant on a côté na cuisine moi cup of tea boye. Phone leli susu na ya mwambangu boykati natala go telefone parce que naza batu tuko ngana yebi na donc numéro na yeze na kombo na ye siko numéro wana isa na kombo te na meka fuzala kali kambo ya famille likambo koyi na benga boy wa be comment koyo yuzo na faire nanga nani wana bolim sanga parce que na ta kombo na ye fona tanga yango ile bana ngo yemo osala nga publicité. Tu as la publicité à mingi. Vraiment, na préféré la publicité. Oh, lito, on s'en a fait nanga. Oh, il y a qui les bengi ngai. Donc, ngana il y a non yemo qui mayebani. Oh, na yo ki ye. Loko la biso mato ye comprendre que la tanga moni. Oh, yo moto yo likambo bien. Est-ce que ameli sous whisky? Comment bon gabi ce qui dit quand mais pourquoi mon ingate parce que ngam la téléphone bon oya ko finga ko profiter finga ngai o tebe menace ya ndengo na téléphone na moni mutu azo menacer boye tango mususu azana ba secret oya ngai yebi bandeko na mokili oyo tozali tozana ba crime to salaka mingi batu oyo basala ba crime na misu ya batu après a sengi moni crime le sali vraiment ba yebate ale mutu wana bombi secret ya crime na yo par exemple boye oboma mutu obomi mutu esika maso na zalaki to ndeko na zalaki bomi mutu abia te bomba yango ba yebate kana bomi mutu wana abombi crime yo sala okomi moumbu na ye faut pesa ka sala parce que adi na soko na koloba wa emono na boma mutu te na misu ya batu na boma batu te ko na boma mutu na misu ya batu na sala na yango te
Ote libala ya mutu na libala ya mutu moko boye na boma libala na ye na sala na ngai yango te. Oh mwasi wana mwasi ya mutu nga na botoli na sala na ngate. Loba isa la kito accident na yebite me ngai na produire ntelo la meza la robote na sala na ngate. Oh mutu boye mina mwasi na ye mutu wana kufi na sala na ngate. Sikoyo leko vana na moni nazana crime na sala crime wana peut-être yango sikoyo nazo banga boloko na sengi bino bandeko na ngai soki nazana crime na sala oyo mutu ayebi wazo bombela ngai crime wana ekoseka nga 50 ans ya prison vraiment crime wana aloba nasi na lembi kozala libre nga na lembi kozala libre na lingi na kota boloko soki na association ana ne Congo mutu aza kuna mona ki nongai na mela mbongo ya mutu na boma mutu na iba mbongo na déplacer soki ndenge nini crime wana baloba na kota boloko ya 50 ans. Maître Jibril na lobby sikoyo soki crime na sala oyo kesenge no e oseka 50 ans ya boloko to lito nazo loba papa ki fumu yu batindaki soki crime ezali oyo na sala penza kesenge no 40 ya ngala linga kota na nga boloko crime wana babomba yango te baloba soki crime wana ezali parce que ngande na zabo nazo loba na lobi teke parce que naza ennemi ya mutu te kombo na ngai Toyone Congo. Toyone Congo etoyo azali ndeke oyo autaka na zamba ayaka na mboka do tango toyo ayaka bo lokala lokubama kuna findi tu kabo kosi mukwiza geni nanga bo enengo ya ilumbu doki kuna finde doki emadia katulia ke magidi yako ya ilumbu opo kangenwa abutoka kuna tuka kangenwa abutoka kuna tuka imono ndioyo Makonda Nkunga imono ndioyo Kumbudiama sala di sala bandeko na ngai sikoyo nazo senga na mokili na lingi na ngate ke naza na tongo boye lito abengi ngai azo mena sengai suki on dirait oh kana moi mekoma mutoyo ayaka na ndako meli na pese vino tena ligi vino tena kwa whisky oh oyo na mona ka inde kona ngana kipaka ye parce que ngana na pona kana ngate dai na ipsaki bino na poso msa bino umuri ngana zaboye ezaka kate ona ke ko lia epa ya ba Congo donc na ba Congo tu bazaba ta portugais kota parce que kota ne vai passar pa pa comme kota kota taki mabira donc ngai soki na ke na boîte to isika zali kaka o bandeka to bangolais o bazali ba Congo te so na kotika kota taki epa umabira pra kota umabira pra kota agora estou a falar em português o kota taki umabira kakala musi Luanda azala muti ya sul azala muti ya kwanza sul kwanza norte Benguela soki ndambo kota umabira donc batutu basalaka yango soko na yebaka te eske ngai nasala bomengo ya mingi nasala bomengo ya mingi nasala bomengo nasala donc na yebaka te kima wete bange muno po kaka kota bira soko mabe na ngamu teleki mingi me bango bapia kaka ngai mela kaka manu kota vanda mela kota pia biloko lianga na kofuta ngai mutu ya liboma natambulaka liboma natambulaka konga natambulaka nazanga bilamba c'est que nazala likambo malamu ngana sala bandeko na ngai soki bomoni batu bakomi kovanda kosangana mpona kosala moto likambo ekomi zuwa
et comme motema mabe envers mutu wana namoni tangu mususu likamba mabe na sala oyo kosenga kino fekanga nga munoko likambo yango boloba yango na sengi bino nyonso oyo amoni kazala likambo oyo ngana sala kike oyo kino yo olinto bimisa yango likambo yango bolomba yango pongai ona koloba bamusu bakodinda na sema bakodinda na libulu bakimi mokili oyo nanga boloba eke konza lole swami la kola mbaje nza omoni nzambe asala mokili te soki video wana ya tika soki video oyo existaka kezali or ya mokili nasi boko tika mokili boko kobata makuna manu shora nebi kutawo yuko tala koko seka manu vraiment na kanti bato mususu bako kima mokili ele swami kuna mbazi nza do kuna mbazi kuna boko kenda kakunzako ele swami ne koko bato ba mona bango te po bandeko ngai nazana likambo te oyo ngana ko banga nazana wote mena moni menace on azwa ki pa ya lito na tonta ma bengi ngai e bangi singa na moni na ko bisa bino li solo mokolo mosusu na lokola nazala biti osala barbecue na sala ki barbecue kuna na likolo na veranda na kuna na likolo lito suka utaki wapi na ebite na me tuzali likolo tuzana Jibril e sala maki ke Jibril na lito avant baya bakutaki mwana mwasi moko azalaki na ngakuna na likolo mwana wana akola na barumbu to na Kinshasa bango pe basa bana barumbu bana Kinshasa lisolo ona zo beta maître Jibril lokola ye ako wanga na ne ako bongo na ne ako pona ke no me ye ndenge ne lo babwembo lisolo ita so lisolo ngo wanga na ngo likambo te me nazana ba photo otoka nakanga bino to kanga maka mukolo yango nazana ngo comme ça nako bimsa yango tu vandi pe to lila toto so na bisoka kuna likolo ne basolo akaka masolo tout ça ngai lola mina ngai 20 whisky na 20 ngai ndeko oya ye parce que bandeko na ngai na lakisaka bolingo na nga envers bandeko na nga donc ngai na pona na ngate azala mukongo azala ekolo azala angolais suki ya suli ya nord mais bandeko na ngai na khatuzu bolingo na ngai mais bolingo wana yango za ko koze ngai ngape munoko na ngai pe gwako lumbuki kuna koko likaka to kunati 50 video ona salaki ona lobili kambo ya botika ko kosela ana ni Kongo makambo ko fondiri makambo e memisi ngambo foti kaka munoko oyo olinga ko loba munoko oyo tasi ko ngambo memisi ba pasa ko vanda vandi penza ba tindilinga mutu bo yekape ngai pe sigoyo elubani kimputu lokola na bomaki mutu soki na yibaki soki na salaki crime nini crime wana tokotala ye soki tokoloba yango crime yango bobomba te lola invoka nga na lembi kozala libre na mokili bo na lembi naza na 50 ya boloko biso protéger nga pourquoi maître Jibril mais pourquoi biso protéger nga crime ya 50 na kota na nga parce que bomona nga sote pourquoi biso protéger nga ngana lingi boko tsanga boloko na crime oyo zo sala oyo ngana comprendre na mona tete na vana na moni likambo ezali na wana ile teke likambo ezali awo soki pesa ki mokonzi ana le Congo boloba te il parle ki fumuko bo tika na mokonzi yango mais ezali ngai mutu na deranjaka ezali association mais ezali nini nazo comprendre te et du diable il doit tongi sina manu masivi na tu une question
manu shora irimau fumu tsako irimau fumu na tuli nanu na ibite banani irimau Manuel diamu lungila bon bato baso era association donc to sito vanda munwa na tuli na una association bande ko na association to sito vanda bongi mbo futangi nyemango bongi kuna na association ana ne kon oh manu Zakaria Mayala to sito za kuna na kidu bongi tela mele bo leki kalu noni diaga ko bo iduri dembi oh kuna boyoka nakate ngai liboso na zalaki ni no ndako tokolia tokovana tozo solola mais sikoyo seleba mplo na ngai ya boulot na moni kete il faut misala ta ko se reposer mingi ndete nkano oh yikutu so biti porte na yikutu afona rapporte te so mana tuni est-ce que bandako na bino ngana yebi yango bandako na bino so bokena na ndako na bino na tuni siko question baba kabona do tuna bo répondre ngai oh to kiki na ndako nikutu to beta ka porte afona ka porte te le petit zo kende kuna afona te bandako na bino ngana yebi yango bobeki sanga ndi ko nzako nzonze delu univini na tuni siko question sikoyo oh te sikoyo menace bozo sala ngai menace yango ya nini pona video na lobla nini no vraiment na commune sengo na monike makambo tozo sala e bandi ko salema kino toza ensemble bana na biso babala naka bayeba naka parce que yango sengo yango na lobelaki Mama Berta et Mama Fweka kuna pointi noire eno lukunda ndanga elongi bani kama mibobelange mono mambi de banga bo kala de eva e kala de kala bagi mosi manu Joan Luzayadio ngenata ngenkano nitsi kona feti di samina kende gite eko munike no ayagite siko ya kimi siko yo na feti ya irimao Jean-Pierre mwana abaki na mutu mutu donc 3 mois fabiki no yoko za la MC il faut ça na uti musala nina lembaki na lena pe mamu kebo naka saka ngana lekani na pongi sikoyo ana ne konge pekisaki to muto na bomaki yepe bomaki secret soki est-ce que tala ki bongo na kende kite mama mimi chamindele kuti mokili kuti tu ninga ime sikoyo zo bwaka susu yete mama chamindele bele kembote parce que na bossa na susu te ba benga ba tuninga me oh nkolo zo loba me moi si wana mama zo bwaka eli sute na bwaki azombo eno ko kahatu kakalna tu ko eno oh makambo ya important na zo lobela ya association kalitomo landa ko bo sali pe réunion bo vandi naso na lisolo oyo irima o Jibril mokolo to vandaki yo ngai na lito na fama tutala kuna fama wana ya mungala wana kuna likolo to vandaki to meli la pesi lito na bela nga vele pesa lito velingi 20 o ka fa whisky te ah olingi whisky na ji bouteille ya whisky dem tu na bosani mais to gena mettre Jibril témoin na mama wana super na chaya ya ko loba anana kufina na yebi su tsike ke whisky na tsike ngazo mela nga ve oninga na zambe tsona betela meli ve na sansate to meli to sololi to sepeli tiba minuit omi era ko kende Jibril fo kende litu pe fo kende litu komi ya senga numéro ya moi sikona ndenge nous ali awa mais pourquoi ngadi sikona mobilité so ngadi litu wana suka nango Jibril bo to kende o meti photo kende nzela moko ya na utike na ndako yo ena ndako na ngai okutie na ndako na nga ah bakende kaka ayo gotiga yo motana bi oh mais yo kutinga awa ba pesa ye numéro na ebite
Maître Djibril bosa la pe réunion makambo so na bateau bosa wana bo et bisa bango yango parce que la moni kaka bolobi o yangai makambo yangai ya ndeko na yo litu boyebani pendant 25 ans soki 30 ans boyebani déjà au lobby yango te na réunion o bosa la ki wana. J'ai compris que bosa la réunion pour nanga oh na télé ye bonde muntu donc na makambo ko boyoye ezana bitema bato bako bimisa soki nazana nyongo ya muntu boloba soki nazana likambo ko bola sala ya grave oyo bozo bomba pesa ke non oyo protéger ngai na lingi bo protéger nga soute Maître Djibril lito soki na kifumu na bato muso na yebite parce que na moni kaka solo yote zaki Djibril la elbana ngo yemo nani lito manu Dario soki boso protéger nga na likambo moko boy boloba yango manu soki ko senga nga 40 mana na kota boloko na lingi te bo protéger nga so na lingi na ngate donc ngai na ko continuer ko loba oyo tu na yebi ke ekopesa toli na libota inir biso na ko loba yango oyo tu na ko mona ke no mutu wana mabanga mambi na ko loba yango oyo amoni ka koko silika amoni nga na nzela boka abeta ngata mbata abeta je vous assure na ko zongisa mais tango to ko silisa kunaka kwenda kavuana soka amoni pesa ke no amoni nga na za mobali ka butuka vo endiona ka kosi ko kasi nkweno mutu abomba te aloba bandeko bomoni mbwa soka zolala na ye soki bozwi lion ya poupée to ya léopard ya poupée ocheli mbwa bolamusi mbwa tango mbwa monaka ye boyebiti na mbwa akimelaka tango ba mbwa kaka albaka fuidi andidi albaka fuidi andidi parce que ayebi ke akosala pa moko te basi bazuye babendi kolia ye parce que azaki ne kolala mais tango lion asalaka mbwa asalaka deuxième pas akomaka na doute abi omoyi kaka ngini nanga omaka mbona telemaka azongaka wu albaka kuna kwa kokosiko kuna kwa kunengoko kombo kwa kunina meme kwa kunina tango aganga kabongo parce que amoni yango impossible que non asala ki trois pas kosi asuyete kandidiko akomaka na doute bandeko na ngai lelo na comprendre que non tango osala réunion mono kosi ngini na le buka bolimbisa nga na segi parce que nazo comprendre o nazo loba tamusu mumona ngina ngembo kutokola tini bandeko na moni ke non mono kosi ngini na bandeko toza na bolingo ya solo bolingo kenakwa ni taluko kate kwako kasi ngindu ze muntu iluutukulu wako inzolako apangizama ana ni Kongo eza kaka to pede culture te toza na bomoko libota epanzana te toza na ndenge ba indie bazali baza meme na ba place na bango no soki mwana akuna age moko boye il faut bakende kuna po balukile mobali po eza kaka communauté na bango oyo bayiwe na culture abala mopayati bongo kuna lobi lokende kuna ngeno libala ekufi parce que alambaka biloko mosusu biloko baliaka yango ebomi libala yango na tomoni communauté indienne communauté musulmane des juifs bazana ba famille moko forte parce que bazali unis et l'union fait la force na yebaki teke
ba oyo ba koto ya kanga ntango to vana to liaka e koma kazua na mitema na bango te nazali na kobota mananga na histoire na ngai na ba video mususu botali yango na pesa histoire ndenge na botami na koli bande ko isa télévision tango na lobaka bato na koli na bango na botami na bango bazali bandeko Mozart a koufi que son âme repose en paix na lobaki yango te Mozart a koufi akufa liwa ya Priske mais bato bazali ba faire partie ya liwa ya Mozart na pesi li solo ya tuvana na Jibril na Lito basali yango réunion te keno o tozalaki pa ya ndeko me moto azalaka boye totina moto na kopesa ye toli esalami te soki mwasi ya naninga na botoli mbongo ya naninga na lia libala ya naninga na bomi naiba na ndako ya nani oyo nga na bundisa na kele ndako na bundisi nani na réunion kuna nazako na réunion kutu na réunion kutu ba finga nga balimba so nzanga poli kabe ba carte ngabi lokole ko biboye tikana sala ngopona corrigation na ndika manu shoro te on eza musala na yo te tika bato yo oyo bazaki charger pe basala yango ti lumbu ki wo mais bo comprendre te que no makamu susu pe batala pe bato batala pe bizaleli ya bato ngana saka mutu lokola bino lere moko nakoma ke non na oti bulo paye na ngai na tangi na se reposer lobi musala moko na tana benga na soya na yo yango tana ko soya na yo mo pena na besoin na nga moko na ndako na ngana sa to no na copine nga bat ba ko van langa ba lianga zonga to pena na tawa na te siko na moni ke no soki mutu to zaka sote atomboki ndenge bo vanda kana ngai bo beng sangana bandako na bino to vanda ndengo est-ce que bo so beng sangana bandako na bino nani oya ndako na nga ayaka pe ndonga na lexi bo ngona kinde kote nani bandeko na suki yao nazala makambo bele ya kolobe na bombi yango izoli bonda tukupo na sugi yao loto masala pipa mbote